ozo suba tluka ba Koffi Olomide o lelo koma fidèle na mwasi na mama si o mona yana ba buzoba te mais yo kaka buzoba tout le temps koyemba mobulu mais buzoba to komi na biso kolemba et lelo vérité bimi yango wana bana bango wana papa salo prendre charge na yo ya liboso bazwela ko charge kuna na poto o pezo charge na bango ti yo koma na onani Jafar nini yo koma no société travel sunga pe bana na ba kende poto à part 80 000 places wana batu mususu ba biba za libanda nes Koffi Olomide ko tondisa parce que concert wana eza concert moko événementiel. Donc Koffi a kobeta ba 100 000 150 000 personnes ba koki ko zala na pona ko assister na concert événementiel ya Koffi Olomide. Déjà nazo signaler bino que la légende de la musique congolaise Koffi Olomide la minute aza ko séjourner na Australie. Koffi aza na Australie pour 2 semaines. Bison sotebi Australie eza na kati ya continent ya Océanie. Babengi sa n'importe quel musicien te akende ko beta kuna. Donc so babengi si ose koza star. C'est que ba yebi yo pour Australie eza te liste ya Australie ils ont empêché pété bandeko yo bozana France ou bozana Belgique bokende ko assister na conférence de presse wana parce que conférence de presse wana eza lelo na butu na à partir ba 20h conférence de presse et kozala ba tiango na poko apo et faciliter mututu onga na kenda kakai oni ni po 20h batu mususu bazala déjà za ndaku azana libre donc ce bo assister na conférence de presse wana et ça bien parce que Koffi a kozala wana pona ko répondre na ba question nyoso boko poser par rapport ya album na ye wa uti ko bimisa Platinum volume 2 o lié ba album nyoso na minute oyo obi tona vanda ki mama miwanja na yoki album on habité bato baloba Koffi Olomide sila baza bandoki baza mité ya mabe baza ba jaloux. Merci Nandenge Boza et Belé vraiment pour na kolanda émission na bino analyse populaire oezalaka na chaîne moko MJTV Mami Wanja bisika wapi vraiment bozwa ba information sur bisika wapi bozwa ba émission kitoko ba image eza claire et puis bisika vraiment musala evanda donc comme d'habitude Torobet a toujours ma solo et artiste et musicien nabiso mais avant cela nazo remercier na yemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja na ndengo ndimi susu kozonga la kati ya chaîne oyo et pourquoi pas aussi dire merci na cordon à l'équipe cordon Sodani Chimanga sans oublier équipe technique mobimba ya MJ télévision merci na bino vraiment pour na accueil oyo bondiminga susu kozonga na kati ya MJ télévision. Voilà très chers internautes donc non, le vraiment mingité parce que l'actualité musicale ils a belé ils a koyinda côté déjà il y a artiste et musicien Héritier Watanabe le 21 septembre Héritier Watanabe a pu se produire na scène musicale na Paris oh na Zara Spiritas Spiritas a solo donc koyeba na le 21 septembre le Spiritas a solo sala tout aux à la scène musicale na Paris pour na ko savourer ba belle mélodie à Héritier Watanabe. Côté à Ferrego, la Jésus des nuances, les Padres, Pazuria, concert le 7 décembre. Il y a année oyo, ils ont reporté pour une date ultérieure. Donc, et ça, vraiment, bagolo passi, bagolo belé, baza dessus, malgré que ba warrior kuna ba sepeli ba sali fête, ba meli ba champagne, ba biomoni, yé awe la kaka ko annoncer et na suka. Et a commis à Nasuka à beta kanaete donc azara mutu moko boye a pesi programme et après commis oh ba reporter oh ceci cela donc Ferrego là azo promettre bino toujours concert wana ING Arena ekozala pour une date ultérieure wana je crois ezaka na 2025 parce que 2025 bison se toyebi oza vraiment chaud pour ba production ba musicien eza ebele. Les seuls artistes et musiciens ont déjà en 2025 à Kobeta na Salamounene et Koffi Olomide. On appelle ça devoir à domicile.
babi hippodrome de Vincennes, hippodrome de Vincennes. To betana moi lisula ngwa hippodrome de Vincennes o batube bazo bitungisama hippodrome de Vincennes eza bisika ba cheval basala ba course na bango hippodrome de Vincennes eza salte non hippodrome de Vincennes wana oui eza à peu près lokola ba Stade de France parce que eza 80 000 places 80 000 places. À part 80 000 places, wana batu mususu babiba za libanda nesko fiolo mida ko tondisa parce que concert wana eza concert moko événementiel. Donc Kofi akobeta ba 100 000, 150 000, 150 000. 150 000 personnes bakoki kozala na pona ko assister na concert événementiel ya Kofi Olomide. Déjà, nous avons signalé que la légende de la musique congolaise, Kofi Olomide, la minute où Aza ko séjourné na Australie. Kofi Aza na Australie pour 2 semaines. Bison soutebi Australie, Aza na 4 continent ya Océanie. Babengi ça n'importe quel musicien te akende ko beta kuna. Donc so babengi si ose koza star. C'est que ba yebi yo pour Australie. Australie za te, Australie za musika. Tozonga nasko mwa sima ba artiste et musicien baza ebele ana Congo to bandi na ba Vieux Jossard to ye na ba nani ba grand-père Boziana to ye na ba soi-disant artiste benga ami benga numéro 1 so etimba so enai to cheye to ye na ba Ferregola to chichi ba yeriti ba ku to cheka hatika to chepo baza bango bana so chena génération Kofi Olomide. Mutu moto opusa na oba ko sélectionner alongola Congo soni na Australie azate pour Kofi Olomide akosa kuna 2 semaines na 2 semaines wana a mettre ba production na plusieurs villes siko babino boloba ke Kofi Olomide asila ke Kofi Olomide musique ne ezala susu na sens te soki Kofi Olomide azaki artiste et musicien o asila est-ce que producteur wana linge ko bengisa Kofi ake ko beta en Australie toi la artiste et musicien belé et surtout le quoi ba jeune musicien pe ba ye ba msu ba so trop proclama ba numéro 1 ba ko pe ko bengisa pourquoi ba bengisa bango te ba bengisa ka Kofi Olomide pourquoi parce que ba teli Kofi Olomide aza icône Kofi Olomide aza numéro 1 en musique ya monde depuis Afrique. Parce que dans le moment où le seul artiste et musicien, même dans Afrique centrale, Afrique de l'Est, le seul artiste et musicien, Azo Longo, la biso africain Sony. Sans y musique Mobulu, sans y musique Ezaya Kolala. Donc déjà 2025 bobongama déjà bobongama donc bozama kasi na ba mabaya o bokocha to pe na ba date bokocha par rapport ya ba production na bino parce que 2025 ezaka kana production moko ko lié ba production nyonso concert ya Kofi Olomide o ya hippodrome de Vincennes concert vraiment eko la musali sous musique na biso ko tombola ngo lisusu ko valoriser ngo susu ana Congo pe libanda ya mboka pe monde entier. Donc Kofi aza en Australie séjourné le bien lelo déjà Kofi Olomide à cause na conférence de presse na ba ndeko na biso ba journaliste en Australie ils ont empêché pété ba ndeko yo bozana en France au bozana Belgique bokende ko assister na conférence de presse wana parce que conférence de presse wana eza lelo na butu na à partir ba 20h conférence de presse et kozala ba tiango na poko apo et faciliter mututu onga na kenda kakai oni ni po 20h ba susu bazala déjà za ndaku azana est libre donc ce bo assister na conférence de presse wana et ko sala bien parce que Kofi akozala wana pona ko répondre na ba question nyoso boko poser par rapport ya album na ye wa uti ko bimisa Platinum volume 2 o lié ba album nyoso na minute oyo obi tona vanda ki mama miwanja na yoki album on habité bato baloba Kofi Olomide sila baza bandoki baza mite mabe baza ba jaloux bango nde mbaboma ka bazo boma ba musicien biso bango nde bazo boma musique na biso na yoki ba nzembo lokwa ba mwana ndwele chanson d'amour hein de zo sentir obi que non nzembo insanité zate nzembo eza nzembo matanga te musicien mo banda bandene ka kolela na kolela non olela ti wapi tozana temps ya grâce. Toi, on attend de la grâce. Toi, on attend qu'on les toi, on les laisse et les cas. Toi, on attend les latter la musique na biso.
to luka to sa ba musique ndenge ba papa biso ba Luambo Makiadi ba sala ba nani ba papa Madilu ba sala ba Koffi Olomide ba nzembo ba yemba lelo tika ba chef d'œuvre pe azo continuer toujours ko sa ba nzembo kitoko likambo ya ba nzembo ya kolelaka lelaka na esi la et quand ne baloba na bango toute vérité finira par triompher et lelo ta misana bango komo bima na mpoasa o ngana za fidèle na mwasi moko o ngana trishakate bozwa salite nyonso bosoto na bino nyonso bo bambaka ngo ka epa Koffi Olomide boza ba musicien na bino mo bo sélectionna sera likambu bo bozu bo koseli mwana na ya ye mwasi wana ya ye mtabima na non lelo vérité komo bima o wanga na nini po ozana o sente ovanda ape na paradis te oza lokwa Fabrigas te pona ba mise na konzima Fabrigas nde makambo basi penza pa mo sna eteri ya lino Fabrigas makambo buzoba ya ba makangu so ba ni Fabrigas azala ngote côté anazo respecter et lelo boy après to ya zo suba lokwa ba Koffi Olomide o lelo koma fidèle na mwasi na mamasi o mona yana ba buzoba te mais yo kaka buzoba tout le temps koyemba mobulu mais buzoba tokomi na biso kolemba et lelo vérité bimi yango wana bana bango wana papa salo prendre charge na yo ya liboso bazwela ko charge kuna na poto o pezwa charge na bango ti yo koma na onani Jafar nini yo koma no société travel sunga pe bana na ba kende poto ce poto on est appris à prouver batu to yo mema batu wana so est appris à prouver baté et puis on signaler bino que poto wana et comment a commission un système bangulu bato ya mema wana ba bangulu ba pesa ke mbongo muta musique ya koka zate les ces missions koka na musique ya musique na biso eza Koffi Olomide o aza patron o to mona ba immeuble ni to mona ba ndako kepe bo sentir wi ndako et ati ke ndako mo boy soki o kotika na lupango bemba moko mo une porte salon non wana te en tout cas to meka ko valoriser musique na biso et puis concert o ya Koffi Olomide tango e ko beta male na 2025 wana makambu ya ko tshela ngo bakal ezate faire yo wana ba uti ko casser concert à ING Arena ngeza le 7 décembre ba casser faire po ani kimutema mabe yo artiste musicien moko musana oko kase batu nyonso soko eboza assure na yo moko soko eboza numéro 1 ya musique soko ebiko yemba et pourquoi koza jaloux envers baninga oza assure na oza complexé mabe oyo salaka Koffi Olomide yango lelo zongeli yo okomo sibir batu oyo mema na poto le ba komi ko trahir yo. Pourquoi? Parce que oza mabe ba comprendre ba bia to 5 erreur muto aza mutu mo mabe aza couteau ya double tranchant ba comprendre yo déjà ba comprendre ko lela te yo bo wanga na Koffi ti le lundi matin ko finda mema na poto ti le lundi matin ko finda matako avion ti le lundi makate ke Koffi nde mutu asala oyo za lelo e lelo yo peso ba wanga nyo ndenge petelo awanga na masia mabe zate nzimango. Donc il faut assumer nyonso, tu dois assumer. O futaka ba pokase oyo sala Koffi Olomide yango lelo komi ko zongela yo nyonso nezo la tsuke carrière na yo e komi na suka carrière na yo komi na suka lelo ba siksa ba faire gola ya ba héritier watanabe e komi ko zangisa okimia poto lelo koma nango facile tozmoni ba tomona ba déplique ba mema ba mission bango na poto ba héritier watanabe bazo mema ti lelo bazo continuer toujours ko mema manike ye wana. Oh, kende sous potote, ba désactiver visa na e, ceci c'est là. Héritier yo na ocho pesa manike visa 4 ans manike na mincho azana Paris. Pour te dire que musique ndeza boy muto akomi benga kolo musique azate. Kolo musique yaki ba papa Wendo, ba papa Tabula, ba King Kester, ba Koffi Olomide. Ba papa Tabula coupé à l'air parce que ba tika bisole to tika na Koffi Olomide o aza kolo musique o azola kisabiso nzela Australie ba ne ko luka bat bazo luka ba musicien o ba ko représenter Afrique ba mona na bango mission ko représenter Afrique te
parce que bando tapé ba talent mutu pe kontaka carrière a mutu batel babi non. Le seul artiste et musicien akoki kolongola ba africain so ni wala producteur azaiki wala parce que producteur moko azaiki na pe aza africain. Abi se Koffi Olomide. Atali abi so na bengisi bano ya Côte d'Ivoire na ba décalé ba yo ki sa Afrique soni. So na bi na bengisa mususu wana awa balingaka instrument mutu fo yemba de instrument penza instrument normal. Awa eza makambu te ke nini boye soki te abalinga ba appareil eza soltifié te. Il faut mettre un appareil eza normal eza musical penza normal. Ko la biso te ba biloko mo boye technologie comment évoluer wana te parce que zo boma musique na biso po papa wemba yeba kango pe a son âme a telemela kalikambu ya autotune papa wemba de son vivant aba abileki azo wemba bien mais alekisi machine eleki mingi na kati banzembo na yeba mo papa wemba lobeki avec sagesse boye ko tanga kumba autotune parce que kumba autotune on banda kala ba Michael Jackson bande ko salelango et puis ba Michael Jackson so ande ko sel autotune wana asela kango te lokwa lelo artiste obiso to yebi azo salela yango azo boma lelo musique na biso lelo boye asisi musique na biso valeur. Et combien mo bande ko na biso ba ivoirien so ba vandi même ba Brazzavillois et combien ba congolais bo banga bango te baza ba musicien ya studio baza ba musicien studio na scène boye ba koka eloko te non. Tout le monde a fait rigola concert na ya Stade des Martyrs son ezaki impeccable. Adidas Arena n'en parlons même pas. Artiste et musicien, il faut qu'on soit complet. Artiste et musicien, il faut qu'on la jalousie et pas baninga na yo ba artiste parce que bino nyonso boza batu moko objectif na bino ezabo valoriser rumba congolaise. Objectif na bino ezabo valoriser musique na biso. Ezate boye la biso ba polémique buzoba musique ya malonga te lelo ba na biso ba éducation baby ba na biso ba komi kolata azana na slip malonga te azui pantola kitisi sura angunza mibe omona slip ango na li dusu na sima na li dofolo. Pourquoi? Pour un artiste moko ne mutu ayaka na style vestimentaire wana et le senini et baby si ba na biso to ebi ba artiste musicien belé o baza modèle to mona ba pepe kale ba yemba banzembo article 15 débrouillez-vous un article 15 so beti na YouTube oda musicien azo like sa mutu ndenge nini okoki ko vivre ndenge nini okoki ko sala effort perso ko luka na mundenge na ona mutoki na yo e ateke bêtise et le lot ebi ko fiolo mdelo kwa zane muta bolingo na banzembo na parce que biso nso nde toza boye toza bata bolingo muto aloba nga na vanda na lola na muta bolingo te akosi po nzambe moko aza muta bolingo ava sala yo nanga asala ni achaki na bolingo na motema na ende sala ke asa biso don nzambe moko aza na muta bolingo kolo bolingo vome vanda na motema na e raison pour laquelle Koffi pe anzima na ele kwa za petit frère à Jésus abi nga penza vi na nga mobimba na ba oyemba nga ka bolingo ba bolingo abanzima watanto zo kango et rappelez biso mambo ebele tozo ba déception na ba relation amoureuse donc ezo salini ezo pesa biso kimia ezo sa biso bien raison pour laquelle ce besoin temps yako yoka penza bo vandeli album nani Platinum volume 2 bo comprendre Platinum volume 2 te Koffi te en tout cas te tomo Koffi penza azongisi biso sous sera ba nzembo ba choc Koffi azongisi biso sous série ya ba kuku Koffi azongisi biso sous série ya musique boy. Donc Koffi apesi na Platinum volume 2 apesi quelques musiciens na chance ya koyemba lisusu parce que tant ba okende ko beta concert na hippodrome de Vincennes ekoponate nani Yannick Dindo ayemba kina nani te na hippodrome de Vincennes ayemba kina Platinum volume 2 te akokende te Yannick Dindo na cha voix te na album songolo te ba onyoso ba okende ba suira ba kokende ba maya se ba kokende ba onyoso ba kokende ba okende
Et puis nazo signé bien sous concert on a 2025 bako sanga na quartier latin oya awa Elkin na quartier latin oya Poto non ba El Paris kati po non ba quartier latin international. O naza musicien quartier latin naza na Belgique naza na Londres naza na Irlande naza na Canada États-Unis ba onyo so ba sangana ba danser nyoso ba kenda kala wana ba fifi mama ministre ba Rosette le comme prophétesse bo mona ba ngona scène bo mona ba na hippodrome de Vincennes ba kozala na pona ko se produire et puis na signaler bino lisusu hippodrome de Vincennes muto abeta artiste musicien liboso eza roi de la pop. Oza Michael Jackson abeta en 1992 et Johnny Hallyday a robeta na hippodrome de Vincennes wana na 1986 pour vous dire que hippodrome de Vincennes est à n'importe quelle salle na benga ka salle oui na benga ça parce que est à peu près ka le stade de France mais na 4 wana vraiment donc Evander standing et Vanda. Hippodrome de Vincennes est à n'importe quelle place de artiste musicien mo boya manza musique manza nzobeta kuna non pour beta na faut à qualifier meilleur artiste le quoi Koffi Olomide. O nga na benazara numéro 1 yo wela kato Koffi ayaka arena yo poke weleli yo arena hippodrome okokokate parce que hippodrome ata oke ko corrompre et ko simbate. Pour na papa ba musique la nini o te na bani carrière solo nanga na 1900 te na 2001 o bani na 2001 papa a place no ezate a place la yo ezate poku ne ape ba s'appelle comme test oyena bo ate na besoin na beta oui mboko nezana producteur sube manager sube o cham a remiser mbona etali bango te. Ba nini ba peso micro ma yemba total pour eza n'importe quel beta kati ba Michael Jackson ba beta ba Johnny Hallyday ba beta ba peso micro ale o yemba nini na o koma o te na melana nu mai o te nani de ayelanga nanu nini wana na lata te yo ko sa mundele te o ko sa mundele te mundela za maele koleka yo et puis bango moko ba mindela na ba yebi. Si le leur mot toujours mon aime sur na TikTok moi ba challenge tout ça ba nzi moi Koffi akale komo kozonga au moins la mboka mo ba mindele na pays mo ya Europe to pays moko bo ya Asie to Amérique bazo beta musique a Koffi na ba boîte na bango oui to lo ba ke musique ya kisi e ya kisi te et ça peut koyeba musala pe oyebi pe musala na yo ba chef d'œuvre otikana e osani ko loba na place na yo. Je crois que Koffi Olomide est le seul artiste et musicien le loso tamboli partout en Afrique. Yo kaka musique na ye na ba boîte. To kenda ba fête biso to sala ba fête ya. To tika ko ka banzembo ya ba artiste et musicien msute mais musique a Koffi Olomide to ko yo ka banda tongo ti po quoi. La preuve ane na otoza na ba golo moko kalate mikolo na boîte en place to zaki ba tie banzembo faire ego la dynastie. Ba golo na ba boyango ba bitezo tie so Koffi po Koffi to yo ka ke nyoso to lembaka était pour vous dire que Koffi Olomide aza numéro 1 Cordo Danchimanga asenga déjà signe que to komi na suka émission na biso donc à titre de rappel le 21 septembre Héritier Watanabe a se produire na scène musicale na Paris concert ya Ferregola oelinga koza le 7 décembre 2024 eza reporté pour une date ultérieure 2025 Koffi Olomide azana rendez-vous moko na hippodrome de Vincennes bisika puis quartier latin ekobeta mobange na concert et puis Koffi Olomide na mincho azali ko séjourner na Australie Koffi Olomide azako séjourner na Australie bisika wapi akosa 2 semaines et puis ba production ezali kuna na plusieurs villes. Donc merci déjà na salon oyo et ambaki biso lelo MJ International wana moni les grands gérants Polendo ba merci na yo et puis merci na ingénieur tout terrain Benjamin ba merci pour na accueil na bino accueil zaki chaleureux Benjamin tout terrain la main d'Orema ba mbote na yo ba coiffeur au baza vraiment les plus intelligents ah ba kata ba coiffure moko intelligent quoi ba coiffe moins intelligent donc coiffeur
Percy pe bambote na yo et puis batu nyonso ba personnel nyonso a salon oyo ba merci na bino pe bambote na bino. Merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanjamote Maya papa Misha merci na Dani Chimanga papa Darvi. Merci na équipe technique mobimba ya MJ Télévision pona lelo to suki awa ngana bino tokte mikolo eza koya pona nouveau numéro ya émission na biso. Bye.